Romains chapitre 16, verset 16 à 17. De Pierre chapitre 2 verset 1 à 4. Yesu alobaki na mikolo ekoya bokomoyo basakoli mingi ya lokuta ya koteya sena kombo na Yesu na Nzambe bondi mabangota. Jérémie chapitre 14 verset 14. Yesu alobaki na mikolo ekoya bino bokomoyo basakoli ya lokuta ya koteya sena kombo na Yesu na bondi mabangota. Koyeba koteya eza kosala église te. Pokomona bango na Bible na maboko na mitema bazali bankuraje ya evangile baye muluka kopengwisa bino adaliza Yesu bondi mabangota. Pokomona bango bokomona bango na Bible na maboko na mitema bazali bankuraje verite baye muluka kopengwisa bino maya maria bondi mabangota. Ya sala sena misala na bango mabe koyeba bango sena mateya na bango bazali koluka se kopengwisa mawa Nzambe no bondi mabangota. Ya sala koyeba bango sena misala na bango koyeba bango sena mateya na bango bazali koluka se kopengwisa bona nilie Nzambe no bondi mabangota. Telemana yo mondi minesika ozali tiga koluka Nzambe na mangomba yango. Telemana yo mondi minesika ozali telemana yo mondi minesika Nzambe na mangomba yango. Telemana yo mondi minesika ozali takana tindi bazali na ye baya koboma eglise na Yesu Yesu alobi na biso boye. Philippiens chapitre 3 verset 19 elobi boye suka na bango libo bazali na libumungo baye kaka na mateya ya kopengwisa kote ya bato kaka biloko na mokili moto akoki kobala moto akoki kobuta akoki kozuwa mbongo alobi ya kokufa toza na vi ya previ vi ya nzoto ekozuka na liwa vi ya molimo tokokende bana mobali na libala oyo atombaki lingomba na makila na ye babalaka mwasi na mbongo Yesu apesa mbongo te apesa makila te bulusu mpona kopana eglize bokeba bakristo batei tote ya bokonzi na likolo tolakisa bandimi verite totika kokuma verite eglize mungindela mawa wato ekoti na evangile botika na ye mango tokoloba verite pwete Yesu nde verite bana Nzambe bokeba
Bakristo bokeba mana bokeba mana nzambe bokeba tele mana yo mundi mina isika oza keba o keba na mangomba yango Jésus de Nazareth.